Bato bakongisa bakoma bien basala bome bino moko bomoni. Bino moko bomoni. Critique est normal, critique est permis. Insulte est inacceptable. Ça c'est une émission. Jusque là, à Salika 5 émissions. Il y a caméraman à Mandefu. 145 qui wana siko otike linai. C'est que bokabola on a moi si. Parce que lelo oyo bande kona twaki nini deuxième téléphone na awa. Na tiela bino en tout cas téléphone yo soye bungi na sambu. Oh, moi ça galère qui mbimbi. Moi ça qui mbimbi. Moi ça qui mbimbi. Yo sikoto yo lobana yo etake na leader. Yo na faculté ni parce que toza na université. Yo sikoza na faculté ni. Oza na faculté ni oza ni comédien ni chroniqueur, ceux qui chroniqueuse. Ni journaliste. Siko toyo lobano na faculté nini okoke ko silama na yo te. Mama na komi na suka kota maloba na ya lobaki ke ozo sunga libanda famille na yo moko ozo sunga te. En tout cas o nzamba ko pambola o te. Mama na ko sero rectification te kasi na yende ko talisa yo. Bomoni lelo oyo pour madame Belleville azala Belleville o azala lelo parce que abundaki mo mbala zaka bonte quand ndenge yo maloba na bino moko ekanga bino kaka yo mo ndenge ofante lo bike mo mbala beta kaka mo mbala milaka ibutu yo melaka te pourquoi. Ceux qui va salaka yo mabe, on met là pourquoi? Tous à la partie, tous à la baïmé, on met là pourquoi? Mais c'est que yo pose à moi mon balité, yo pose à pédé. Tout le bon, on va pédé quand on va me la rater. Va pédé, mais qu'on soit dans la bas. Le long, c'est que moi, il va réussir. Ailleurs, qu'on soit dans moi, c'est normal. Moi, à coup de colobaté, on a cop, na soit dans son anaba, basiti na baba. Dès qu'arrête, il lande na bino. Yekutu kolobate lete se bachuba etonga nini. Et normal c'est que yo pokoti na carré wana. Eh, bo finga linda mona soni, o msuna kapenga linda bikedi mabe, ba benge ndika mabe. Oh, linda na démarche kitoko. Démarche d'avina kutu kolobate hein, kotambola na bon zengance. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne Haute Bascule et dans notre émission Lisano Yakebo Ezakabongo présenté par Ngaïmo Nasuka Basumi Souli, autrement dit IGF de tous eux. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Bozakanango Nakatia chaîne Bisso Haute Bascule. Et je dis encore un grand merci à notre manager Delix parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à Yende Bomo na Oyo Ezo Salama Nakatia Haute Bascule autona katia matière de famille Libota grâce à manager de l'X bozomona nzembo ya kitoko lokola Lisano Yakebo bozomona ba générique ya kitoko na katia Haute Bascule pe na kati ya matière. Donc chaque émission ezana générique nango pe ezana conception nango, c'est grâce à notre manager Delis. Que Dieu vous bénisse encore et abondamment notre papa depuis Texas. Un grand merci encore à notre CPI de la presse coordonnatrice ya Haute Bascule pe ya matière de famille Libota. En tout cas vraiment Moussala et Zosalama toujours kitoko ba conseil ya malamu, en tout cas la directive ya bien. Que Dieu te bénisse aussi CPI et merci na ba maman ya famille Libota, ba papa ya famille Libota, ba tonton ba
maloko pour na ba conseil et puis ba partage pe ba like ainsi que ba commentaire na ba élément na biso nyonso o totsaka na kati ya ba chaîne na biso na moni bongo na base ya Londres. La maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman José Lussadissou, maman Germaine Makiese, maman Annie Poutou, voilà. Namoni Lissousou, na kiti na France, namoni bongo Orléans, en tout cas que Dieu te bénisse. Namoni maman bébé, namoni Chanel Biokele, en tout cas Chanel Biokele. Soko lingoye ba, kupanda soki nani. So lingoye ba mwana libanais soki nani benga CPI benga pas CPI en bien placé ya ko expliquer au bango yem tayaka na ba kombo na ye na tiki parce que na za kanda te to moni maman bébé bébé ya famille bota to moni maman Francine Matono depuis États-Unis to moni bongo ya Sylvine Jolie to moni pe lisusu maman Gina Mabiala to moni maman Bibish Kandeya to moni en tout cas maman na biso tel quand ebele ya kitoko makasi maman na biso ba bwaka maman na biso ya wow Meme na biso kuna maman bébé ya wow maman na nga yo olobaki bien ezande yo oui ezande ngai maman en tout cas naza vraiment ba koto ezangai panza sango ba s'abonner ba partager en tout cas na linga vraiment ba commentaire et ça la kanga kitoko makasi to bosana te toza na film na kati ya film na biso eza na kati ya Bellevue TV na kombo ya vaticination. Je pense que tozo qui est déjà vers la fin il y a film na biso bande ko balandi et ça na vraiment kitoko makasi toko kisa 200 ba 2 millions toko kisa ba 3 millions de vies en tout cas dans chaque film film où madame Belvazo koma ou madame Belvazo kwazo kotisa na kati ya chaîne ceux qui na suka na yango tozo sala tozo compter ma vie, ma nombre de vies. En tout cas, tout comme à 2 millions, 3 millions de vies. Pourquoi pas 4 millions famille de Botatosa et Belé. Famille de Botatosa nombreux. Tous na Facebook, tous na TikTok, tous na YouTube. En tout cas, tous tellement ébélé. Ça compter. Moi, nana bafai nanga 45, 65, 200 tout ça. Na ju film ndambu na kati 30 secondes. Batali ata 180 personnes. Bon, Lucas suite. Ce qui n'a commis suite na Bellevue TV. Bon, qui na lombango parce que Congolais, Congolaises, azala na curiosité. Ata ba étranger, bazaka na curiosité. Bon, qui ne mango bon qui kotala na Bellevue TV. Film na biso ekotala banga ce qui n'a pas nanga 180 bakie batali na part ya ndeko mususu 200 bakie batali na part ya ndeko mususu bandeko en tout cas ba vie na biso kezala toujours likolo na sepeli na ba vie ote to matisa lisusu ba vie famille libota oye famille libota tozaka tellement ebele total ba film lisusu to bandela to reye kotala ba film et ko sala vraiment kitoko makasi bandeko toko panza sango ndenge nini batu bakoyeba ndenge nini ke mbongo akisi ezalaka mabe mbongo akisi etiaka mal à l'aise vie appréciée et ça la mal à l'aise bandeko ba français baloba la route de succès n'est pas droit. On les a conseillé pour na bagarso bazaloko la Ronel to moni Ronel ninga suki to moni papa Serge ninga zo beta munoko liboso ya papa Elko to moni kuna lolenge nini papa Jia Davina telemeli kote kuna mama Milo likolo ya mbongo libasa la kinchudi balibasa les ceste bandeko likolo ya mbongo nyonso wana na vaticination siko bandeko batala ndeni yo ozo garder film pour na yo moko 4 30 secondes. Tiens na TikTok na yo, tiens na Facebook na yo, tiens na WhatsApp na yo bandeko tamba otuna. Ozwi lumière otie na stati. Otie ndamba film, tant otie lien wana komi suite ya film oyo eza na lien oyo ndenge to salaka. Bandeko baotala, bakende baotala film emata. En tout cas, on les a qui côté promotion, ils ont qui côté témoignage, on a la prédication dans la lelo, dans l'isano yakebo, église dans l'isano yakebo.
prédication en tout cas ezo banda déjà parce que wana tozaki na ba témoignage c'est nga moi louange ko tokota vraiment na maté parce que les lots ça va barder Montréal soko elenga otiela nga louange parce que ba niveau ba ngala vraiment mingi louange et ça la vraiment kitoko merci na yo olo c'est nga ki na bini bien merci malgré na bi ko bina te nga pena na kota ko bina ba longola nga na yeba nga ko bina te mais ni sakanzoto donc louange ta ozo banda et toleki mama pourquoi on a lobby hein papa tigre yoga analyse ah en tout cas lisa na te posé lo yenge tala te mona ndenge ye ya ba sérieux ngane lo yenge Malona bien la bino. Daso bagaso bagaso la biso qui ba bina. Responsabilité pour la confinga boya. Elingo banda. Soki mutu alingi ko se respecte toko sungae. Toko sunga bino. Toko pota na mubuzo balezae. Kana biso lingo banda. Esi e bandi. Quand Nicolas na king do bina hapo ya. Kana biso lingo banda. Esi e bandi. Lisa ya kebo. Suna Montréal en tout cas la bini de HM la biso na king Nicolas do bina hapo. Voilà, merci beaucoup. Allez, comme elle a dit, en tout cas, voilà la bini danse de biso to bina ana king et Nicolas comment do bina oui. Maintenant comme elle a dit en délit. De ngakele miso la ngezelo yenge. Bon qui te passe pays hein, boyo kia moi. Analyse. Nini. Ekena doucia donc ngapenza. Loko bakamana ngaba banza matami tout poisi des fois louange de ces akaya lo yenge. Merci beaucoup Nico Balandi les aki bongo louange en tout cas. Et ça la bientôt on le bana aussi car vraiment na lingara mini babonné na biso ya matière de famille libota ya hors parce qu'il base à la vraiment la ça et tant que mon émission nous a présenté avec vivacité voilà merci beaucoup Nico Balandi le on le la bongo 3 points na maté à la biso to bati déjà maté à bozo bakiti en tout cas beau fan vraiment parce que maté à la biso déjà il a dit le lot to la 3 points le lengenini ibutu moi la mobali aye pour s'apprendre na gatibi pe ibutu alobi na gasbi ke azamwa na mobali mamba na basi etabi ete bandeko est-ce que ibutu ba propos ayaka na moi mobali akoyana ba propos wana bino batu kolobaka ke oh ba fingaka oh ba sala boy non ba propos ibutu ayaka na ibutu mwana mobali akoyana ba propos wana donc tokosolola yango tokosola lolenge nini Zuma ake plus loin avant d'ici mois si ya kimbimbi na plateau pour akobimisa ba boba bandeko esala qui vraiment passe na Monique ba mibali misusu moi c'est gela bima non na GO Monique na biso oyo ba communicateur ba bela balingala bango ko simba ba vie privée ba tuté tolobela kaka ba vie artistique tolobela ba personnage tolobela ba personnalité te suko yo awoye oza ni communicateur ni artiste cinéaste yaya to simba yo en tant que moi si ya ndaku to simba yo en tant que moi si ya zoba toto sanoni toko solola yango toko solola lolenge nini atuka pona nene ya Zuma bo sakana ndebo misana ko sakana wana pene tali bisote lolenge nini Zuma ya fandi sur na plateau aye koloba ba communiquer aye ko s'apprendre na coquette na makoko abengi makoko aza hypocrite a changer maloba aza lokoso bandeko to solo lango awa tango ba bazoluka ba boma moto batu ba bongisa ba koma bien basala bome bino mo bomoni bino moko bomoni critique est normal critique est permis insulte est inacceptable insulte est inacceptable
bandeko mate ya na biso déjà et bandi en tout cas au fongoli lelo to na nouveau testament te ikuta sa mutu akala ye font ancien te fongoli ancien testament na biso na mokapo na wayambo na kombo ya Ibutu verset le lenga ye pour s'apprendre la gratitude Ibutu zwa kiti fanda loko lingi ko se respecter te en tout cas to ko baluka to ko pota na buzoba baluka na poto ya ko fanda na kiti poto pota na to komi na biso génération mwaka Ibutu gatibi ko banda alongwa na SB gatibi tikala ko leka na émission te gatibi tikala ko loba bobar te gatibi tika ata kutanga zaki kuna na SB gatibi avivara vie na ye na discrétion avivara vie na ye na bulu yekete lokwa yo alakisaka biso ke aza homme intelligent quelque soit na SB ou nenga komi na bela gatibi atikala kosala émission te gatibi atikala kokota mamba buzoba te sauf que na SB na bino kuna bolinga kokosela batu makambo mutu ayebe lo te bino bokenda lokwa pe sila aza na ye leader na yebi te so na obenga ye nini abanga na ye batu po afandisa oya afandisa o bosali bwe pourquoi na yoki bwe po ba trouver solution si la sala rangote parce que lui na déjà ya talisa biso nga ba benganga que mansa sili ke liyo alo biso kute boy pendant que yemo aussi la ayebisa lina eloko te ba solanga bien mais pas batu misusu si la lobi ke lina za moi mabe a solisa ete bon moi ce qu'on a na za hypocrite zuma wana ya part non ya kan émission Ibutu gatibi kota mamba buzoba te bibisa gatibi na buzoba on côté chabote na bino wake na démarche te nzo kazaka na démarche na bebo e bandeko bofinga linda mona soni o msuna ka benga linda bikedi mabe ba benge ndika mabe linda na démarche kitoko démarche davina kutu koloba te kotambola na bonzengance mama kande na lekana ngaka kisongi na moni tableau moi boye na noko na biso matete mama okelo kwa bateva kala bomoni bateva kala soki coureza faible nde bat babando ke ya tenga maboy chabote na bango ke ya tenga esala ngaso mesali ngako baba siko Ibutu tangu yo koloba na gatibi ke aza mwana mobali akoki kolanda makamba bana basi te okanisa nini yo moko soza mwana mobali ba propos oyaka nango mwana mobali akoya bongo mwana mobali pena koki koya avandi azoko s'apprendre kana mwana mwasi moko mwana mobali azaka bongo te ka ndenge yo maloba na bino moko ekanga bino kaka yo mondongo fante lobi ke mwana mobali abetaka kara mwana mobali amelaka Ibutu yo melaka te pourquoi soki basalaka yo mabe omela te pourquoi tozala batu tozala ba humain omela te pourquoi c'est que yo posa mwana mobali te yo posa pede toloba bongo po ba pede ka ne ba melaka te ba pede ba koswana na bato lelo se to moni ba resi ayo koswana na mwana mwasi ya normal mu akutu koloba te ona cop na sona na baba siti na baba de kare ki landi na bino ye kutu koloba te na tese ba chuba etonga nini normal c'est que yo poko tina kare wana Ibutu ba ena moya nini pa bana bato yo moko na nokoka na yo to kokaka na ote ejouer na yo eza bato akala o babanda ko vanda po bato baseka basabe fo bimisa moya bêtise o lelo o ba mama ba parents ba papa ba mama ba parents en général bon linga te mwana bango batala tableau o yoza tableau so bimisa bêtise so bimisa mo eza simple o bimisa bêtise o papa li en sala te o papa li en tikala ko sala mote mais yo ti lelo zaka na ba jouer ya kala ba pekisa yo oza artiste boni bileka leka boy boni biloba loba boy sila malata charisme Ibutu boyo rival o se revendica o lelo okoma ko yana rage nyonso papa boni
zongela cinéma sala mambu na yo bandeko balandi na minute oyo ba communicateur ba SB bolobela sila bolobela kama makambo sila benvi ani atasete ani atasende asala soki nini boloba te biso pe koto tolobela ka benvi sila asala nini azongisa nini etali biso te ndeko na bino moko si alobaki ti komeza loyal tobunda na bafilme tobunda na mafinga te tobunda boye te soko boni bino bozoyoka te boni bozoyoka te eza pasi mpe mawa bandeko balandi ya kotala mutu lokola Zuma tata mokolo asokoli mai na ye atie apakoli mafuta atie parfum alati soki ketchi soki soule soki nini alati chemise azikoma l'école atie na mukanga ndenge atambolaka nango na ndaku na ye alobike na kie musala ngo nini ya kozwa mwasi ya moninga kofandisa ye na plateau likolo ya kozanga ba information likolo ya kozanga ba actualité ake kozwa mwasi kimbimbi afandisi wana po baloba ba bobar sur madame Benvi eza vraiment kitoko te bandi en tout cas esala kinga pasi ne bande na utu koloba ngo mwasi kimbimbi yo sikoto yo loba na yo etake nani yo na faculté nini parce que toza na université yo sikoza na faculté nini oza na faculté nini oza ni comédienne ni chroniqueur soki chroniqueuse ni journaliste sikoyo toyo lobano na faculté nini okoke kosilama na yo te mwasa malonga balbaka une femme sage bâtit sa maison siko bino oyo basi ya ba communicateur basi ya ba caméraman bokoke kokotonga ndaku na bino na silence te boye ndenge nini bandeko esala nga vraiment pasi ya kotala mwasi akoke kofanda na ndaku basi balekisi na télé en tout cas wana boyo kama sa kimbingi ok Teoza Baku voilà merci merci de ceux qui kawana to suki wana boyoki mwasi ya kimbimbi ndenga lobi eloko nyonso ezaka na avertissement nango kimbimbi azwa combien d'avertissement soki avertissement combien que ozosalela musala mabe micro perche ezomonana ba action na ba couper ezoyokana mutu o balongoli na scène azomonana na ye kuna oliolekisa ta na sima caméra azaka liboso caméra azomonana kuna musika berre technique ebele azaki na avertissement lelo oyo mutu abimisi mbongo na ye totiaka $2000 $2500 ata kutu $1500 ata $100 mutu abimisi po batu basalela ye musala osali yango bien te osalisi ye perte siko eza mpe na mbala moko te na filme moko te presque ata basi filme 7 filme mutu aloba te lokola bino bozala na bamonopole oloba mutu aloba te mama mwasa mayele azaka na contact na mobali na ye soka amoni ke lelo salaire ekoti te lobi salaire ekoti te antuna papa ekoti te pourquoi soko moni clair te madame Belva tambola na mapata te atambola ana se
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Olinga yo ka vérité. Si on a yé koto lobby ke mon kilo est à passer. Zuma. Si yo polo na barrage nyonso. Bon lekisa moi si na on ba lekisa moi si na yo na émission te pourquoi? Fâchez pas na moi si ba lekisa moi si na une émission te pourquoi? Kimimi. Bande kolanga de abaloba na bango. Faut ça la 55 émission au sali 45 émission. C'est comme ça 45 et tika lo tikeli mama. O tikeli mama. Mais eba que maman terrain o ya côté eza mabe eza vraiment glissante. Parce que awa ako basculer a été kasi azui tension. Azui vraiment tension. Moi, c'est Kimbimi, pour votre information, femme madame Belvia na mutumata soufraka. Oh, bino bokani sarawana, non. Non. Kokaba ezalaka wute de babota mana ngo. Babota mana kokaba. So kaba kanote, en tout cas okaba pekati. So mesana kosunga. Et ça na dash mara o balobaki loboko o esungaka yango wana nde ezuaka. En tout cas Zuma lelo Zuma yo mo nanu. Moi c'est qui mimi nzambe na ngana mona. Nyaso ka ba tonton Tadi, ba tonton Yams. Maman. En tout cas la seigneur pardon. Ezaka émission asuka. Ofana ndako. Bo déjà si ba ebisa ki bino pa mwana suka. Bolinga te yemoka ke komitika na la police. Bolinga te sepe ya koti sabino. Boya komiyoka. Bolinga te. Donc silama. Zuma. Lelo yo benga coquette. Hypocrite. Alembi kuna. Akomesko bozela ki nini. Bolinga batu bazala ndenge nini. Bino mokanisa ni ke makoko ya koloba nini na yina sila na yina Belleville kwa Gabriel Asala non coquette ça clair baba ndeko na yesila sala coquette logoté Belleville sala coquette logoté sur ya lo baba mabena bango mi balé pourquoi mutoza la netre boye ko fingi mutoza la boye ko fini finalement koza bato ndenge nini. Bosa batandeni o lelo ozumo zolo bake hémorragie wana oleba pangusa pota bakanga pota bino bo pangusa makila na se pota o eza fo bakanga eza Belleville kwa baby théâtre Belleville ko baby théâtre na kala o ba makama mabe e banda ko sala ma Belleville Zuma o mesana ko lia bat matoi o mesana ba film o ya tokani eto lia ye simba e bena Zuma makambo italiote. Yo tamo za ko lo bake Belleville baby théâtre bon aussi la passe. Bon aussi là. Soki boko benga na muto ayepa na bino akoma abaku le kwa lo koso bon po te moi sana za ka double discours. Camarade na ye mon kutu Karine Mokonzo abenga ke ami d'enfance a trahira e. Boyo ka ise pena famille bota. E ko ka ko tala moi sana mukuse. Et pese vraiment confiance à 100% jamais. Maman sana mutaba double discours. Mutaba double discours dans boy bakia Noëlla touro maman nanga Noëlla soka ye touro yo. En tout cas madame Belva zawana te. Azawana te donc o ebi o basa ka futa nyongo. Yango na bakosa donc bo potana kuna Zuma faut rectifier muta baby si théâtre et ça madame Belvite théâtre c'est beba kala pela uta l'époque nzonzi si théâtre beba kanango. Moi c'est Kimbimbi. Donc moi c'est Kimbimbi. Au monika ndengo lobi wana tangu to bondela ka to lobaka Nzambe alobe kunini. Tangu to bondela to lobaka Nzambe a frappé ba ennemi na biso Nzamba sala yaya kaka prière oyo sali wana yango ezongela bino retour à l'expéditeur. Parce que tangu ibutu
Maman nanga, maman Belvi, maman chérie. Nyonso ebongi, nzamba pambola yo, nzamba sala boye. Okanisi ke na buku nzambi. Nzamba komela bolabu. Yo soki lelo changer maloba, nzamba changer écriture te. Merci oyo sengara wana éthique à la merci. Kimbi mena mwasi na yo. Tangu Belvi asalara bolamu mwa boye songolo pakala. Ata na conseil ya pamba na libala na yo. Tango bolobaka ke merci maman nzamba pambo na yo abakisela yo oyo ezangi tango nzamba zui deja ekomami na buku ata yo yo koloba mabe ya Belvi oyo ekomama esi ekomama bayembela biso na banzembo oyo ekomama esi ekomama donc eloko échanger ezate ebokanisi ke nzamba ko oublier te. Tosi papa lia. Totie papa lia awa. Totie ibutu awa. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match bandeko balandi. Ibutu na table mo la film moko azo passer message bêtise. Fwe bimana e jouer wana eza ya kala. On le monde à cinéma ezo développer. Balingi bazongisa yo na nzela ibutu boyi. Ibu tu bapesa conseil aux artistes, il faut un charisme. Musala na yo eza théâtre. Musala na yo eza kolekaka lekaka na ba émission te. Zana charisme, changer et jouer ibu to lingite. Zala na patience, o lingite yo charisme, patience et boya yo. Yo zo muto yo lo banagati bite. Oza muto yo fan na te vraiment bo lo banagati bi yo koza mwa mbali seke silama. Si la mesiko zali ibutu. Lelo soki totali bien. Toke na kati ibutu. Yo yina madame Belvi pourquoi? O yina et pourquoi? Lokoso ya mbongo. Ememaka mutu na shit. Ememaka mutu na déstabilisation. Et même à mon tour, belé, yango lelo bombo na ibuta zo tepa ka lo kwa chemise batandi na singa, mu pepa mbule ye makasi donc aye mon lelo ko esala te. Na kwe te ninga na kabwe. Ane lo ka malonga yo lo bate. Wana message à malonga oyo passer te tant que artiste. Wana message à malonga oyo ko passer te. Bon comment na bino ba jouer ya ba communicateur ya ba cook. Ce qui a SB. Bon, comment va jouer na bango? Si quand on y est sous ton kiti zuma, ça va faire la Biblia bandeko. Ah, la Biblia fait fuma. Bandeko. Oh, ngana zolo babino bolo barake. Oh, famille bota. Baso kabola Belvi. Baso kabola Belvi boena bandeko na boyoka. Cameraman. Moussa nezalaka na sima ya caméra. En soit image, à qui n'a pas monteur, à monter, basi ba kotisi na chaîne, batu batali film, batu batali émission, batu batali musique. Wa musala ya cameraman. Lelo oyo bandeko bino bolo barake. Ba communicateur ya famille bota. Ba communicateur abela. Bazoya ko panza, bazoya ko finga, bazoya ko salabe. Communicateur nini ya bela. Oh déjà si amona ke madame Belvi abeba nina mutu moko songolo pakala. Non, si la abeba nina mutu moko songolo pakala, ba communicateur abela, bazui ba ke ko luka mutu wana ti e fin fond. Tina mwasi na ye, balekisa ine émission bomona wapi. Bomona wapi? Kobana na mwana liboso si na mwana suka. Bomona wapi? Bazate. Parce que etalaka ba communicateur a bela te. Oyo ba communicateur a madame Belvi bazaka na ngona mutu eza nini? Biso vision na biso ezate pona kokabola madame Belvi na ba artiste cinéaste. Non.
Et ça pour nous sangisa parce que les gens on a Bellevue TV, tous la posa ya elongi ya songolo, tous na posa elongi ya pakala. Oh bazake basala pe kombo, bazake basala pe na madame Bellevue bien, donc tous na ba posa na bango. Toko yaka te poto sa prendre na bango. Sauf ce qui est moko ami komisi jalelo, yé moko ami komisi porte-parole, yé moko ami komisi journaliste nanko. Ne wana to mona kete to komi égalité to komi ego. Tozana monopole ya ko s'apprendre na ce qui peut a dérouter. Ayo ko loba contre madame Bellevue makamba lokuta, en tout cas famille Libota. Tokoya ko s'apprendre na to zongise na nzila. Mais o ezake akaboni na ina madame Bellevue ki afandi na ya silami na ye. Ya biso nini parce que toza batu. Et si ka o batu bazalaka, il y aura des disputes, il y aura des querelles donc ezala parce que musse na bike motema mabe ezate na okosa bino batu olandanga. Motema mabe eza partout même na ba famille otozali, motema mabe ezali. Donc na mitu ya ba communicateur abela. Toyebike madame Bellevue aza mutu. Lelo ba ko discuter na songolo, ba ko discuter na Marina laba, ne ya laba. Bako discuter na mamo seka na matop etali bango. Baza famille, baza bandeko et compréhension ezalaka. Ba obongisa. Pona ndimi na ngate. Bino bokasi madame Bellevue la baba discuter ngate. O ba discuter ngapeti. O ezakete belo sali mabe. Te la bo sali mabe na lingi boete na lingi boete. O ya kei wana kei. Mais Marina ya laba. Ayebike wande konanga madame Bellevue wana ndi konanga mwana mama. Toi ne musala moko. Tozo se soutenir. Là ba eboni. Naza bien. Tokuta na tibon o mona baseni. Bazonga ni suko ya biso ni na kati. O bino ba communicateur a SB. Bozala wana atasila. Baswani ka mukia basali ka mwa discussion mukia boye nango na TV. Boye ko lakisa biso ke aza hypocrite. Bon moni ko en tout cas mo mutasala mo ya hypocrisie oyo. On mérité prix Nobel. Azo mérité prix Nobel parce que degré ba utilisa kango na SB. Pardon. Degré ba utilisa mo na SB pardon. Pardon, mo ya hypocrite. Bango pena nto ko pesi sa pena mutu wana ko prix Nobel oya sala mo wana ya hypocrisie eza bango. Pe ba kende plus loin. Bamandi ko finga nanda kwa mutu wana nandenga zalaka nandenga banda ko sala ale nyoso na bosibo yo leta ngo ba communicateur ya bela bandeko. Et loko deuxième fois na banda ko lobezaki nini to mona yawa cameraman ya mandefu jaune akei banda osala ba émission sans impact sans idéologie et le but na ngata bandeko na ngate ba ya na ngate ba concert na ngate bas asala ça c'est une émission jusque là asalika ka 5 émissions ya cameraman na mandefu 145 wana siko otikeli nani c'est que boka bola ngona mwasi parce que lelo oyo bandeko na soki nini deuxième téléphone na nga awa na tiela bino en tout cas téléphone yo soki bungi na sambwe oh moi ça galère qui mbimbi moi ça qui mbimbi Bomoni mamna uti koloba awa moya inakata no mwanda bomoni mamna uti koloba a moya hypocrisie oyo mutu asala ngo phase wa prix Nobel to continuer te komi abaku merci
Merci. Boyoka. Merci beaucoup. Toke na osko na suka. Merci. Nakatika wana. Nakati wana tosuki na esika wa lobi na famille ozo bongisa te ozo pesa libanda po batu bakumisa yo wana okozwa lipamboli te wana ezala ya suka bandeko bomoni na ebandeli na nga tozonga lelo évangile eza makasi dit amen bandeko bomoni tangu na ebandeli tangu na bandaki koloba makambo nyonso o basalaka kofinga nyonso bazoya kofinga madame Belleville ezongela bango nzambe otala wana te nzambe otala tango madame Belleville apesaki ata 1 franc ata conseil ya mukie oyo apesaki ndeko alobaki merci mama na yoki nzambe apambola yo nzambe otande mapamboli wana oyo bowuti koyoka eza mwasi ya Gelor Kimbimbi bandeko botala degré ya lâcheté baloba bongo lâche et puis lâcheté bandeko mwasi o babala na mbongo mwasi aza po va na ndako mwasi na ye aza artiste comédien te na yebi te soki aza artiste comédien sepe isunganga mwasi kimimi aza artiste comédien te merci coordonnatrice na ngai aza artiste comédien te ni chroniqueuse azate aza mwasi oyo azaki kofanda na ndaku o Kimbimbi amonike mwasi na nga na umeli na ye fona honore ye na botine fona honore ye musala ya mobali eza musala ya mwasi te soki azalaki chroniqueuse elinga kozala normal jusqu'à ce que Zuma ake plus loin ake kozwana mwasi ya Gelor Kimbimbi alekisa ye kaka na télé pona lokoso pona lolomo pona akotisa 3 vies 4 vies 5 vies azwa mbongo asali réputation ya mutu oyo ye moko Zuma abenga mama chérie oyo Zuma avanda alobaki Nzambe apambola madame Belleville pona oyo asali pona nga vous pensez que nyonso bazoloba wana nde yango ko stopper bolamu ya Lola elata Belleville jamais Nzambe atali akotala oyo ye koloba mabe ya madame Belleville na mwasi ya Gelor Kimbimbi oyo ayo koloba awa bandeko ye moko alobi ke tosambelaka ke Nzambe afrape bangunya na biso oyo azotelemela nga Nzamba mona ye Gelor Kimbimbi azotelemela madame Belleville mwasi na ye mpe aye kotelemela madame Belleville cela veut dire kaka prière oyo asali wana na plateau ya Zuma ezongela ye moko retour à l'expéditeur parce que bango nde bazoya kotelemela Belleville boloba mene esika bozali mama yo mobali na yo asalaka soki bafuti mobali te 1 mois 2 mois 3 mois mwasi wa mayele akofandisa mobali akotuna papa boye pourquoi boye nini osali nini madame Belleville atambolaka na avion te Kero ezaka bima boy asa brosser avion azonga boy tournage eza likola mapata non azaka mutu atambola anasi ya mabele azawana a recevaka mutu nyonso na simplicité tango kei olukie mama problème ni nezoleka na mwana yo problème ni nezoleka na travailleur na yo olinga koyoka sweet olinga koyoka lelo toziku tu batwa onatra
Bato bafuta ba 15 mois impayés, ba 35 mois impayés. Boyoka wapi? Ba leki ba bali ko finga gouvernement, ba finga ba sasa gouvernement bomona wapi? Cela veut dire entreprise nyonso batalaka. C'est même bali ko futa gelor ki mbimbite eza par rapport peut-être ba dommage oya bali ko sala. Ba perte oya bali ko sala madame Belleville. Si ko boye bisanga mutu oyo abimisi mbongo na ye. Pona batu ba tourner film yo ye. Ozo filmer le bata CPT zo caméra. Mutu ozwi mutu ana mbunzo kati ye chapeau. Micro perche ezo monana. Maloba batu na ba baza libanda kuna ezo monana. Wana eza perte to bénéfice na entreprise a munene lokola Bellard. Eza perte to bénéfice. Mama na komi na suka kota maloba na ya loba kike ozo sunga libanda famille na yo moko ozo sunga te. En tout cas onza ba ko pambola ote mama na ko sengo rectification te kasi na yende ko talisa yo. Bomoni lelo oyo pour madame Belleville azala Belleville o azala lelo parce que abundaki. Vous pensez que famille madame Belleville va souffrir? Non. Va souffrir te. Bande quoi madame Belleville va souffrir te. O bino boya ko bimisa na télé a va souffrir te. Cette fois-ci, nga na okende na ta caméra te parce que maman na alingade caméra te. To soit na maman na air nyonso. Ah yo koloyela na ba caméra o mane ko panzango. Benga na nga kasoza na émission benga nga kaka. Nana 4 ya bakola na ba madame Belleville ba pesa ba témoigner na fanda boye. Boye na cave. Ba pesa ba témoignage. Nous doit souffrir la famille madame Belleville azate. Madame Belleville atalaki lelo oyo ngana za artiste et comédienne. Parce que eza na batu misusu bandeko ba ya théâtre parce que ba envie kite ngana sepela na mami ndondo ngana sepela na mashapo ngafuna ko maka bongo ba misusu ba yaki na cinéma parce que ngalo kola naza kitoko ngalo kwa naza na taya bien donc non le kana télé mibali ba mona nga mibali ba linganga non lokota mobali ya bien. Ezana batu bisusu ba ya télé bazala déjà na ba parents o bazaki ba somela ye lamba ba somela de ye assez susarane le lokote yezaka ke botsanga na leka na zaka star ba ye banga kaka na ye bana kaka. Mais ça n'a pas tout mis sur le quoi madame Belleville. Avec ngati no ya na cinéma congolaise, faut n'apporter un plus. Bande ngolo ba mene sika ko bozali pour avancer matéa. Parce que na ko moko na suka, na avancer matéa. Bande ko. Lelo totala. Maloba ngana buti koloba attention ngana sima. Combien des acteurs, des actrices, cinéastes o bakenda kingakati. O bazwa bambongo ndenge moko. O pe batanga bakombo la bango pe tanga maka. Lelo bambongo wana basala na monini. Basala na monini. Tolo mola no kingakati. Tozo na banzonzi ko babanda ko tourner. Na moi moko o tourner 5 nzonzi, 4 nzonzi, 6 nzonzi. Bokasa zaki ya ofele ataku tezalaki kenga na ya ta $20 ta $30 ta $50 oyo 50$ na mois et ça dit $200 au lieu 50 obombi ça 50 na mois wana na bato bazama yele bozama la mutelelo bozama la bato bazana vision parce que na bato misusu pe ba ya théâtre ba na bango sans vision. Tous voira au batunya so ba mona au batunya so ekenda sango tous va katinga kati ba maman na bisu ya théâtre combien ba papa na bisu ya théâtre combien sko ba sala na monini te connais mo ko mole masala et sependi sanga mole mabito fandi na Belleville zo bo moni mbongo na nga
o ngana o sala le bifona za na industrie le bifona sala boy le bifona zongisa boy et yango wana azo réaliser pourquoi parce que madame Belleville a talu obike lelo yo mbongo na nga ezala yanga na foyer na nga na bana nga ya na nga eza ya leki na nye eza ya leki ya noko eza ya noko na bana na ye lelo nga na pot ngai Belleville na ko sala lubu na lopango ya yaya parce que ya na nga za na lopango ya kitoko na ko sala lubu na lopango ya na nga mobali parce que na lopango ya kitoko na ko sala lubu na lopango ya yaya na nga mwasi parce que bala mobali wa ya za na mbongo e pa loko na nga parce que aza na ngo e bongo lobita nga na kozala te bana na nga bon lakisa ba camarade na bango lopango nini bako lakisa ba camarade na bango eloko nini oya malonga oyo ngai mama na bango na bénéficier ki nango na kati ya art bako lakisa ba koko na ye nini parce que tant ba photo ezalaka koko na biso bando sa théâtre koko na biso azaki boy koko na biso azaka boy siko ba otala koko na bando sa théâtre sala nini atika nini 0 parcelle Nyaso kaka vanité ya elamba, vanité ya nini 0 entreprise, et lo kama longa, ezate kaka obokotike la ba na bino héritage, ya ba mafinga. On a nazo ko s'adresser. Na partie c'est cinéaste oboyaka po bofinga baninga. Oboyaka po bo s'apprendre na baninga boyaka ko posela ba makamla na makambo wa lokuta. Bandeko. So madame Belleville matala ki bongo lobite. Nga fona salelo na nga. Bana na nga, bakoko na nga, tamba koya, tamba otala vidéo, tamba otala po, tamba beta ma solo. Et ça la famille na nga grand. Et ça la famille na nga grande. No tale la mbonga bande côté. No tale la moto no ta. Vous pensez que kosunga ezaka naturellement. Mutu so bota mo kabato kabate. Mutu soko kota mo kabate. Atukanza ba pambola lisusu que son âme repose en paix. Papa que leurs âmes repose en paix. Tout ça ka maman te tout ça na papa parce que éducation et ou na deux côtés na papa na maman. Que leurs âmes se reposent en paix. Ba pareil à madame Belleville. Batali sa bango. Lelo tozalate lobi na tozalate botika la lolenge nini yaya madame Belleville lekat apesa témoignage madame Belleville banda commerce na âge nini o batu mususu bazo sote ba mi batu mususu bazo kele ba bwaka bango mabanga pa bato akala mais madame Belleville a se pulmoner pour na vie na ye suko mutu bongo Nzambo pambola te. Tango yo ibuto ye. Tango yo kimbimbi oye. Yo Thérèse oye. Gabriel oye. Nzambo amona mafinga na binote. Nzambo amona mafinga na binote compté 0. Donc bon revoir, bon refaire. Ba vie na bino. Bandeko, le loro bijou la reine est kotali sa biso ba to suki awa. En tout cas la sujet on a suki awa. Le loro bijou la reine est kotali sa biso ba vanité wa zaka na ngona kala. Ngana tambola kana range, ngana tambola kana fuga, ngana tambola kana voiture, ngana tambola kana IST BNV nini. Ba vanité ya kala. Toza na le temps présent. Total bien. Tant bijou la reine na kala. Azalaka nango mutu wa lobi ke ya za ndumba te asala ki ndumba te siko baloba pe théâtre kale banda ko futa te siko mutu kana zwa wapi boye bisanga mutu kana zwa wapi azaka la commerce nini. Avant de parler il faut bien réfléchir. Yoko musalo zalango ezalaka cinéma. Na CD nini oyo te kaka soki maka lunga lobike na série wana na sombaka sketch 8 ondima parce que naza témoignage vivante au première fois na ngana mona maka lunga ota musa CD na brouette ba CD na ye
na bourrette makalunga ata musa teka na lobake oui makalunga teka ka basede na ye yanga somela kakati siko yo bijou oteka nini osala nini kopi nini oso esombisaka yo mutuka fani nini musicien kaka ba musicien ko baluesa bango ba defisa bango bongo yo ka muta théâtre on a kala kutu théâtre wezaki nango sans valeur lelo balakisa biso fotika la souleti na libanda otika libumu libanda obwa katolo eza pas si peu mawa bandeko eza vraiment pas si peu mawa jusque là na analyse na en tout cas na offenser mututé eza kaka juste ba conseil donc mateya et l'équipe bien to comme na biso na suka ya émission na biso en tout cas maman na rotuna kike est-ce que ezayo ezaneyo en tout cas eza vraiment ngai eza ngai donc na za na haute baskin na za na matière de famille bota eza ngai donc panza sango mema batu baya bakota batala IGF azande awa en tout cas merci beaucoup na batunya so obolandi biso ko bana na ebandeli kino na suka ya émission na biso famille bota to za la focaliser na ba filmer to za la focaliser na ba émission ya famille bota communicateur moko te ya bela ayaka a offenser batu communicateur moko te ya bela ayaka pour afinga pour a dénigrer mutu non to yaka juste ko expliquer kotalisa lo lenge nini balokuta ya ba abakonki bayaka nango. En tout cas merci beaucoup na papa Tigre, merci na Darling Love CPI de la presse, merci na ba maman ya famille Bota na batunya so bo komentaka. En tout cas to lingi bino tellement mingi ezalaki ngai oyo ya bino mwana suka ya basongi songi autrement dit IGF de tous. En tout cas Maté na biso et ceux qui vraiment awa to baluka ki na poto na batro balingaki ko se respecter te kaka lolenge nzembu na biso ezalaka Montréal soko ko sunganga mo nzembu kaka mukie kuna toka bwana na bato chef de la presse na ye na kobisa na pasa musoba ko ebongana chacha mwana suka basongi songi botonga mai na ko ya ko sukisa monene ko sukisa donc Teresa Silani Silami kasi namoni ozoyo kakati bakamana ngaba tomoki bae otikali te boyawa ndeti siliki makasi baba kwitino soboya awa ici on bascule mais on ne tombe pas. Que bon la biso elinge banda que bon la biso elinge banda que bon la biso elinge banda et si et bandi. Merci beaucoup bandeko balandi. En tout cas to suki na biso awa bo s'abonner bo partager bo s'abonner bo partager bo liker l'émission Balasima Togoya na Matéa Yakafu et Tosuki na biso awae. Merci beaucoup Darling Love CPI na bango. En tout cas, restez toujours branchés, serrez cimentés, collez scotchés sur notre chaîne. Quant à nous, quant à moi, je vous dis au revoir.